mboki mbangu ndenge bino mo bozomona na bilili eza ya koyinda na Paris tomoni na liboso na biso ezali awa choriste na biso ya Koreki bango wana tomoni biso moko donc na kati ya Paris awa eza moye te eza koyinda bozomona Paris Kobe tomoni awa Noel eza nini yango mama? Mama lelo munene bajaluka na kolo esia akakota balobi biso to anticipe yango mpona kosekulisa ye kosekulisa biso bana na ye ondimaki teke na poto bimakisa koyo kodefile tala lelo esengo eboye yokaka moko
liboso ya Noël ndenge bino bon bozomona bamama bozomona donc tozokende liboso tozila bino mama papa Timoki Mbangu kianganyo ye mama mwilo ye donc batata bamama bandeko balandi bana papa Timoki Mbangu awa tozali le 24 mai 2024 esika wapi coup d'envoi ya le 25 mai ezopesama na mboka Paris na France vraiment nde bino bozali komona na bilili eza ya koyinda Paris tombe na mikro wa bino ndeko kati na nkolo mama Fifi Ndongala toza awa na Paris touti na place d'Italie nde tozokende place tokosukisa biloko boza komona tobimisi bamindele na balabala balingi bayeba makambo yango eza ndenge nini nde bozomona koreki oye omoni koreki bino moko bana koreki bana koreki donc soki malembe nani sina
Amoneli biso déjà tomoneli esika oyo tala nkambo. Papa Simoki baka pambola bana na ye. Tala mosala monene tozala bango papa batela bana na ye. Ok. Papa pasteur ya paroissial ya Saint-Denis papa Kasi papa lilobeza nini eza en direct papa toza kosepelisa lelo toza kosepela mpona fete ya papa Mfuma Mbanza nkolo Yesu papa Dialunga na Kiangani mokili eyeba ete nkolo Yesu asazongaki kati na mokili azalaki katikati na biso azali katikati na biso. Merci papa. tozaka kokende en tout cas tozomarche tozokende somo otomona papa Simoki mbango na kati ya Paris na katikati ya Paris ye wana papa Simoki mbango
wana tozomona bana jeteki wana jeteki motema papa Noele, Noele. Noele, Noele. Tomoni Noele, yango wana. Tomona ba poussette bana pe baye ko défiler baye ko fêter Noël na bango nde tozomoni ba mama bango wana chef, hein? Ah oui, ah oui. En carré, en petit carré, en avant, hop. Mama Noele! Noele! Mokolo kitoko ya lelo. Ba mama! Ezali mokolo nini lelo
appuyer. Tomoni ba mama et na kati ya mulongo. Et le ça coup d'envoi à Noël. Parce que Noël c'est lobby maman. Noël ezali lobi. Mais lelo tozali le 24. Tozali kokende. Malembe. Merci maman. Soki bapekisi biso te ti tokolala. Tobandi kokende malembe ti dimanche kutela. Papa. Eza bongo ti Non, papa le, tomoni papa le, aloba na papa le. Oyo tomoni olela kishu mwana. tolobi boye tozali na esengo mingi. Nani ayebaka yango? Nga nalingaka mingi koloba na Kikongo. Mpo na Lingala namonaka eza peta respect ya koloba likambo tata simo tumbaku na Lingala. Nani wabanza dio wayindula dio abobeto nkanda ndombe sitakupa mpe bantu yatakwa ni mfumu wa mbanza kana kuyikikitia kutia nunu kukiele nzaya mbimba izai o nunu kele 25 me nutuka ya mfumu wa mbanza mfumu wa Yesu Kristo tena ekiese kia king patata ya bamama kutukabu na nzaya mbimba tena ekiese kututuka na matoto patata kutukipa kukiangatita za mwanda belela
tozokende eza na choix te. tozokende sana liboso po tozwa bango bien, tozwa bango bien. Bonjour, bonjour. Évidemment, on a Paris tombé, hein. Donc, total à caca. Alléluia. Ah, et c'est mon cause à la moine à Tata Kimbangu. Les ambassadeurs de Papa Simon Kimbangu à Paris. Ah, Tozaliawa. Comme ça, va être beau. Ça va être beau. Photo. Itinéraire de la biso. Donc, Nzele Kangami, hein? Nzele Kangami parce que bana papa bazoleka. Noël! Bana papa bazoleka. Ok, le boss, photo soit bien. Patience, maman, la batata. Sala, il est sala. Donc, tous autant pour la caméra, la ligne. Ça, c'était. Mais on les fait. On fait avec. On a repensé à Tata Kimbangu. C'est moi, tout ce monde. Comment on est? En tout cas, 04. On va surveiller un bazar pour y aller. Papa Simo, le monde peut papa un biseau, Noël. Alléluia, Lisa Papa Simo.
Alléluia. Kembo, ya, Kembo, Alléluia. Kembo, Kembo, ya, Kembo, Alléluia. Kembo, 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 Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, oui, tu es l'ennemi, tata, maman. Parce que, bana papa c'est votre papa. Basoya. Basoya. Bango wana. Ah. Aïe, 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 aïe. Noël. 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 Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, 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 Alléluia. Kembo, 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 Alléluia. Noël, Kembo, Alléluia. Thank you.
Ah, yango lelo koreki elali bokwani bolembi koreki bolembi wapi ye la veille na yeto osanzola monene na yeto ana esengo makasi ana vraiment tomoni mama na biso mama olobi nini ko mama nini kuta oloba yaya esengo tozwako mama journaliste nde nayebaki na ntango ezalaki ya kobomama mekolo ezalaka bango nakomema ezokopesa mosolo na lipoto ekomoni nango bakotombola yango me mokili ekoyebe te yango biso lelo nzambe asungi toye na mboko tozotya mpo bayeba ye bayeba ye
ti tokei tobati so liboso kuna nde bozomona donc tozodefile liboso papa, français bilombi à papa, bilomba papa, tala kundera koyinda, wow. Toyana nuka musika. Eh, les côtés comprendre les gars. Donc ça va. Banza yo yampa. Yeluselemi, 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 Yeluselemi.
Kenya. Yale mafaji kwa. Sabi kwa kwa na taa wote lo. Tukitangana na papa.
branche ezala kaka branche solo Kimbangu Solo Kimbangu TV yango nde ezali kozala livre ya joyeux Noël oyo ezali coup d'envoi mpona mokolo ya 25 mai 2025 esika tokofete Noël na biso ya papa Dialungana Nkolo Yesu na boyei na ye ya mibale na kota ya baindo ezalaki na biso bato te lelo oyo tata Simon Kimbangu akomisi biso bango tala ndenge totambola kati ya Paris nani ayebaki bana papa Simon Kimbangu tolanda kaka mayemoso nde ezali koleka azala kaka branche na Masolo Kimbangu TV eza wa bino ndeko kati na Nkolo mama Fifi Ndongala la kati ya mosala papa Simon Kimbangu ye la kati ya mosala merci. Mama protocole bamama protocole oyo bazosala mosala na kati ya lingomba ya tomoni bango soko tomoni elandi bango na bapaster paroisial na biso tomoni papa Kazi tomoni papa Yeno tomoni papa na bisika na bisika tomoni mpe mama Kana Noël mama Rebeka Noël oh, tomoni sepeka Noël papa
wana bandeko na biso ya Goreki bango wana Goreki tala kuna tokende na kuna tobenda ye nanu kuna bango bana papa oye bana papa malembe bana papa tomoni bana jeteki motema papa Noele abotami eza ndeke ya koyinda awa Mesia abotami tomoni kora na bisa dirisha mama na bisa dirisha Mesia abotami Noele Mesia abotami Noele Mesia abotami tomoni baskuta naye moko chef liboso tomati tokenda lisu liboso
solo eza mosika tozopesa makasi tokende na siko tina suka donc ndenge ozomona Paris eza ya koyinda tozokende Messieurs et mesdames, nous sommes l'église qui m'existe. Nous nous promènerons cette 24 mai. Nous sommes tozomona biso moko liboso à Paris. Oh là là. Lucy, tout est là. Ok. Paris. Oui, tout refait là. Ah. Biso moko tomoni tout refait yango wana tozokende tokomi na gare ya Montparnasse awa liboso toza en direct moye tosala pause eza te donc olandela yango kaka boye batata bamama botia bajeme ebele bajeme
bazosepela réveillon na biso ya Noël ya le 24 mai. On approche tozali komona bana koreki wana bozali komona la chorale des enfants kibangistes, la koreki na komba tata Mulimu Santo biso bakimbangiste awa na France tosangani mpona kofete le 25 mai mbotama ya papa ya Lunga na kanga ni Paul Salmon nkolo Yesu na boyei na ye ya mibale yango wana toye kofete awa Noele mokimo yebate wana tononi friki l'animation makasi toye kofete Noël le 25 mai mokolo papa ya Lunga na kanga ni Paul Salmon abotama le 25 mai ezali mo date ya solo ya mbotama ya nkolo Yesu kati ezali le 25 décembre biso bakimbangiso na esengo toye kotilike mokili mobima moyeba ete papa nkolo Yesu abotama le 25 décembre te abotama le 25 mai Noele ofongoli na kaka wana obisa matimwa mkie sarakolo katika ya finala Allô. Puta, vous avez contact pour les gars. Pardon. wana biso tozaka kokende Allô. osomona Naomi. Allô. Anani, Magolonga, Toto. Ay, a dit des sous. ma fille a permis
Madame Nzembo, wow! Dirigeant, wow! Moi, je te dis, hurrah! Noël! Bon, maman, je te dis toujours. Koreki! Koreki, oh yeah! Zela. tozaka kokende ndenge ozomona oyo aza koanime biso ezali papa Mbalu nde aza koanime biso ye azali papa na biso ya pied gauche toyebi biso nyonso na nkombo ya papa Mbalu. D'accord. Je te qui, hurrah! akamwe mama fifi akomi na kati ya voiture bon makolo wana nzoto eza nzoto donc bocomprendre tozokende malembe ntina point eracontre oyo biso nyonso tokokutana mpona kofete Noël tomoni ya papa Malua ezomona tina kamba jeteki oye Basoto matina kamba Alimwala nebinga na limwala izana nyangu na banzi wana tomoni bana biso ya jeteki jeteki zokende malembe patience Noël. Est-ce que la centre de Noël bazali Noël kotuna na kotuna Boko centre to Gambela baambassadeur ya papa Simon Kimbangu bazali kosala mosala na bango kolakisa ete Simon Kimbangu kiangani nzambi mwanda velela nzambi ya masemeto. Messieurs, mettez-vous de l'autre côté là, mettez-vous là-bas. Parce que là, il y a tout le monde qui arrive.
Papa Zakuya, Papa Zakuya, Papa Zakuya, Papa Toka na sima, bana bisage teki baza kwa na sima. Ça va? Papa Maria! Papa Maria Masatuya! Oh yeah! No way! Kamala Mishope Paganga no way! Ngako matana wako na kobi mananga mkia. Kobi mamo. Bima pele. Oh c'est bien. Ibangise. Papa Mishope. Oh yeah! Oh yeah! Yo! J'étais qui oye, pas de j'étais qui va l'embisia, l'embia. On a permis de maman talaka. Paradis terrestre.
suki wabiye lobi libera Okongo Okumwalango Ame suki wabiye lobi libera bandeko balandi bana papa Simoki Mbangu tozali kaka na kati ya milulu na biso tozali kaka na kati ya milulu mama tozali kaka papa na ba mama, cher papa, chère maman, nous sommes bel et bien l'église Kibanguiste, ça veut dire l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simoki Mbangu. Le siège international de l'église se trouve en République démocratique du Congo, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Et donc là, nous sommes en train de célébrer la vraie date de la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans son nouveau nom, Papa Dialungana, qui signifie l'accomplissement. Donc demain, c'est bel et bien le 25 mai, la vraie date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, et non, comme on nous a fait savoir que sa naissance était le 24 décembre. Alors c'est faux et archi faux. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous, les Kimbanguistes de la France, nous sommes en train de faire ce carnaval pour célébrer cette journée. Et donc voilà, Kimbanguistes, cela veut dire l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simoki Mbangu. Voilà.
Songola Nzela, s'il vous plaît. C'est la papa. Pardon, Nzela.
wana tozali kokende eleki mokeli mosoko te Alimi basera kibagi soye nawele olembi nazwa moke sikoyo na libanda nakita moke nazwa libanda nakita désolé bandeko balandi tozwa libanda bandimi basepela wana tokiti na mokili maintenant na katika ya mosala tozomona kuna foto ya tata Simo Kimbangu foto ezali kopepa na mboka ya Paris etamboli Paris mobimba foto ya tata Kimbangu nani akowanga na onga nayebaki te nani akoloba nga nayebaki te somo tozomona basepela ndenge tomoni foto ya ye mei tata molimo mosantu yango wana na kati ya Paris Noël.
moke kotambola moke loka mutuka etike na nsima tozali kaka na kati ya lidulu na biso batata bamama tozali kokende malembe ya solo batikelaki biso vraiment donc Paris mobimba kwa totamboli po tolakisa na mokili ete papa dialunga na nde nkolo yesu abotama le 25 décembre ete eye abotama le 25 mai vraiment sango ekeli vraiment sango ekeli bilombe ya papa bapanzi mpenza sango bapapa bapanzi sango eyokani tata simoni kimbangu tiangani oye tala biso mokotoka bapote merci bana tata simoni kimbangu tiangani oye totala biso moko tokomi koswa badrapo drapo nyonso ya moto voilà tomoni mama Lydia mama Lydia mopanzi sango c'est ma collègue papa olilobate wana totelemi ezali arrêt remarqué tozali na UNESCO esika centenaire ya 87 ya papa simoki mbango esalamaki yango totelemi liboso ya UNESCO. D'accord, loba papa wana totelemi liboso ya UNESCO place centenaire ya 1987 ya papa simoki mbangu esalemaki de conférence ya liboso to likambo ya liboso ya lingomba na poto na France ezalaki nde awa na UNESCO. esika oyo nazolakisa bino ndenge papa na biso papa alobi kombo ekimi mekoya mwana na ngai mwana papa bakis topesi mbote na papa bakisa topesi mbote na papa bakis papa pasteur bakis mbote na yo papa yango oyo nde tomoni badrapo nyonso ezali awa mbote na papa bakis papa pasteur bakis mbote na yo papa nayebi tozolanda biso ezalaki nde na christopher kibatia yango nde baorganisateur ya likambo oyo bana papa simoki mbangu bilombe donc tomoni wapi tomona biso na kati kuna oui si namoni tomoni mama azozwa bafoto donc yango oyo place yango tomoni totala yango malamu yango batelemi awa mpona kosalue lisiko kolakisaka yango ete moto oyo bino bonyokolaki moto oyo bino bobetaki moto oyo bino bomonisaki mpasi ye wana nde tata monopesa to reste kaka branché tozala kaka branché malembe tozali kokende malembe oyo bozokomona batima oyo na badrapo ebele ezali ya UNESCO na 1987 na centenaire ya papa simoki mbangu toyaki kofende yango awa tolongwaki place tozokende kosulisila lelo tosalaki marche kuna ti awa
talaka nzambe ndenge azalaka na noel ya papa dialungana mpe toye totelemi nano awa toza koningisa toza kobongisa batima ngo yango oyo tala drapo na biso ya kongo yango oyo voilà eloko makasi donc esengo ezali noel papa dialungana kumisama Ah, ben c'est bien.
Mama Mbote. Mbote pamona. Mama olobi nini? Olobi nini? Mama mwana ngai esenga mokola lelo moya koloba alite. Toye mboko ezali ya biso po 5 continent ezali ya papa na biso. Lelo ezali mbotama ya papa na biso papa dialungana. Ezali le 25 lobi yango wana lelo tozosala marche. Esengo tobai nango lelo yango tokokota nango ti lobi mokolo ya lobi. Yango tozosala awa na mboka Paris po bayeba ke likolo ya ye mokili nyonso ezali ya ye. Noele mwana ngai. Bon, donc il y a un peu un bambou. Hein? Bote na ambiance ba mama bote mana muke zunganisa bote mana muke okay avancer, tout ça pour avancer, tata ma maman, tout ça qui est na souka, comme iska yango, les gens qui font ça la pause, on a pour défiler, on a pour rendre hommage à Tata Dialungana, deuxième fils, il y a Tata Simon Kimbangu, on est au Bengi na Congo ya. Kolo Yesu. Donc tout ça pour avancer, tout ça pour avancer. Maman, topousa nzela, tokangi nzela, totambula. Totambula tangu fakezo totajuke, totambula tokangi nzela. Mama Maya, mama, tu peux faire un flippy. Vassili, hein? Bonjour là. Vassili, hein? C'est bon? Non, c'est bon.
Puta, eu já me coe. Jésus, dans sa deuxième venue, est né au Congo Kinshasa, en Afrique. Jésus est noir, mais on nous a repeint un Jésus blanc. C'est du mensonge. Ce n'est pas pour être raciste, mais Jésus est noir. Il est né au Congo, en Afrique. Voilà, celui-là, il est né le 25 mai. Ce n'est pas un scandale, c'est une vérité à prendre, mais ce n'est pas à laisser. Parce que les gens ont falsifié des choses dans la Bible. Mais la vérité nous a rattrapés. Donc, nous fêtons le 25 mai. Et ça va être pour le monde entier. Parmi nous avons commencé, mais ça finira par se généraliser. Jésus est né le 25 mai et non le 25 décembre. Il s'appelle Dialungana. Dialungana, qui veut dire la campagne. Mais toi, tu ne filmais pas maintenant. Moi, j'ai fait le direct. Mais toi, tu n'es... Ah. Noël. On a anticipé aujourd'hui parce que demain, il y aura un grand culte. Je dois Noël, c'est le 25 mai. Merci beaucoup. Kevin, dis, c'est bientôt fini ou pas? C'est bientôt fini ou pas? Il te reste combien de temps? Noël. C'est là devant là, ouais. Nous, les Christ, nous fêtons Noël le 25 mai. Car c'est la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ le 25 mai. Et non le 25 décembre, comme seulement annoncé par les missionnaires. Ça, c'est une fausse date, c'est une date imaginaire, une date conventionnelle pour les chrétiens. La vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le 25 mai. Et Jésus, dans sa deuxième venue, est né en Afrique, au Congo Kinshasa, qui s'appelle Dialungana, c'est-à-dire l'accomplissement. Référez-vous à ce que Jésus avait dit sur la croix. Père, tout est accompli. Et puisque vous ne voulez pas le croire, là où il est né en Israël, il avait dit le royaume des cieux vous sera enlevé, sera donné à un autre peuple qui en donnera des fruits. Aujourd'hui, Jésus est né en Afrique, au Congo. Il s'appelle Dialungana Ngani. Noël! Si, papa. Ce que vous voyez là, c'est le groupe finaliste. L'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial. Papa Simon Kimangu, Dieu le Saint-Esprit, qui s'est fait homme et qui s'est révélé en Afrique, au Congo. C'est lui qui a donné naissance à 3 enfants. Donc la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est parmi ces 3 enfants que figure Jésus-Christ, le deuxième fils de Papa Simon Kimangu, Dieu le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est né le 25 mai. Donc le vrai Jésus est né au Congo le 25 mai, en Afrique. Même quand il est né en Israël, il est né toujours le 25 mai. Dans sa deuxième venue, il est né encore le 25 mai. C'est le vrai Jésus que nous fêtons aujourd'hui. Jésus est né le 25 mai. Le 25 mai 1916 au Congo Kinshasa, dans sa deuxième venue. Papa Dialungana. Noël! Balanganzembo.
Comme il est au diable.